yebisa muninga ke libumu evimba makolo mikie. Makolo soso. Libumu evimba. Ya. Libumu wana est-ce que yebiki ezaki maladi? OK. Ezaki maladi. Nzamba sala ngolu ba kena fundi si ba opéra muninga lelo aza bien. Siko po ani ko finga oyebiki ezaka maladi yemoko yebiki muninga zaka mso azaka ko souffrir na likamo osongolo pakala. Po ni ba respecter mi ba na bango ndakuté. OK. Est-ce que vous avez kimia? Bah que bah tout comme ma belle vie pour belle vie inasila. Bah que quand bah tout comme ma sila pour sila ina belle vie. Attends bah mais c'est la ma belle on monique grandeur et a force. C'est là na grandeur na force. Et on monique yango ma bango nyoso baza tourbi. Papa de la fois Foukami, Bafoukami la Nzambe, Bafoukami la Batomo Kilité. Pourquoi il a fait ça au Foukami la belle vinassi là? Foukami la bien les pour la mawa, tout le monde a dit ouais les Nzambe bayoke pas si vraiment. Est-ce que mamba lobby bayoke? A lobby penza mamba liwa mamba pesa a passi. A lobby que mamba pesa a passi lelo yo so ki moko na bango stiki biso. To za na kimia. C'est ça. 28 ans. Quand tous le corps bijou la reine, bo ta gelenga chaîne à bijou la reine. Bon taguer chaîne à bijou la reine. La chaîne YouTube Natal la maman. Ba taguer répondre. To yeba chaîne à bijou la reine. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais vous au sol à canim pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Savino, Oyo, et ma futa, on a mon salaka, et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, ko hésiter que contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Yasikaye, Babi Société Abala Groupe. Ozana Poto, Ozana Kinshasa, Oza partout dans le monde. Ozana besoin, Osoma terrain, Osoma Lopango. Babi, Lopango nde assurance vie. Lopango nde eleki diamant na valeur. Alors, Société Abala Groupe et Yelibino, ba parcelle ya solo ya kitoko na Kimwenza et puis na commune Yansele. Donc partout au Bozali, on a besoin au Somba. Le pan on a en toute sécurité. Benga Abala Groupe ba numéro na bango eza affiché wana. Bazape na bureau na bango na kati ya ville ya Paris na kati ya France na 41 allée Albert Girard 93 300 Aubervilliers. Donc Robin a un numéro au bozomo na wana bokutana na kati ya bureau na bango ba prix est abordable boso ma parcelle na yo et Abala Groupe soki kana vente ya ba parcelle te ba zappe na construction bosala bango confiance Abala Groupe Yelibino mapangu agogo na kotongela bino mapangu agogo. Voilà. Aïe! Elenge
mobali elenge mwasi papa mama yo moto ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution efandi yango oyo toza wa taille chez mama Nicole Malonga oyo aza ko traiter bato na produit naturel lokola pona basi ezali na pomade toza wa taille ezwa pona kovimbisa ba fesse ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele kwe koma lokola chaussette yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe epesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona batampo tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya bote pona batipe nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa bafese ya bamama pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force oyo ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko oyo abombaka mpo na ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na bamashine toza wa taille c'est naturel o. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, grande est notre joie de savoir que vous êtes tellement nombreux dans vos postes de télévision, messieurs et dames, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, je suis Barézy Baza, messieurs les journalistes, soif de vous servir, on est là pour vous informer, vous savez que l'actualité nous oblige, alors nous courons derrière les actualités, pasteur de la foi à Salaki, message de paix pour les artistes comédiens. Mais on dirait dans la battue belé au bazar car artiste comédien ba pexi bang ma rofinga ba le la paix mais ba monsieur ba boyipé ba monsieur ba linka la guerre sera longue et populaire. Tout le monde va réagir il y a qui que ce soit il y a mon nyonso. Alors aujourd'hui j'ai bien décidé d'être avec Tania Mabedi, Bikolo Baro Lingue Pena Mingi, Papa Bakouk, Maman Lekia Bakouk, Lekia Batoisi la Bissalou, Tania Mabedi, Neymar Dizamboka, fille à la voix rock, Moro Tozarane, la presse Amboko, Neymar 10, Netrobe Tania Pena Masolo, Bozapete, Bota la Bisso, et puis on vous signale déjà que Ferregola va livrer son concert le 24 juin Oyo, Bissonio Sono Tozara, à un stade de martyr, Yamalembe, venez nombreux, vous avez décidé de vous papa venir au panza voir à Oyemba pende vous à la somme boyawana penza et vous à la kitoko tous les Gaulois les Gauloises soyez au rendez-vous. Avant d'appeler Satania bonjour, je dirais merci l'équipe technique de Yoazasima Bilili et merci également à boss Amboka Yannick Chambagotson, mon patron Bogos, ya Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Yaouli Moucheni Clandé spécial. Merci également à Malika Rafat, Mimi Ndoumé Abamimi, Papa Paul Feki pour mon thème, maman Nathalie. Gros bisous à vous et Shekina Vumbi, Kitoko Petaï et Edwige Kaboukou, la maman, 3 fois star. Fongola Bisso, je dirais bonjour et bienvenue à Tania Mabedi. Bonjour Barézy, bonjour la banane sur la nation d'exemple de télévision, la nation d'accord mon télévision, pour être la carte maïfiant, osite olali. C'est comme ça donc merci. Na bato nyo so penza ba ozali baku ya otala biso tozalaka na mambo loba. Surtout biso toza bato ya média, biso pe toza ba panzisango yo toya penza na likambo yango na kati penza. Tango tokoloba bayimboka bayoka biso bayimboka batalaka nini oyo bavandi lisusu balingi baloba biso olobaka bilobela te me tolobaka makambo oyo ezoconcerne bato oyo baza wana penza na kati. Barézy Baza, merci à maman Aline motema papa Micha notre exodise tozawana maman papa baza poto penza ba semaine prochaine. Maman papa vous nous manquez. Maman Aline esengo ela ba chocolat.
Ah bon? Il y a poto dans la goût. Il y a goût, ils ont un cadeau. Moi, maman. Exodus. Merci à Kamajiko, merci à la glamour détaillée, il y a mon thème, ma confiance. Il y a libanais. Naza ba dossier ne penza. La glamour il sera libanais na dossier ne belé. Donc merci. Voilà, merci beaucoup Tania Mabedi Neymar 10. Bonne santé, bonne maramboutou. Ouais, ça va, je fais grâce na zaki moi. Moi je te dingane mwanda masiko yo na comme dala koke na fin bakir. Donc ça va, Dieu fait grâce. Moi ba te belé ba belé ka lo kwa nga mais bazaki pe souté, ba tikaki biso ka mo malaria mo mutu pasi. Mais nzambe ngolu abateli biso apesi biso pe mapenza. Tout ça bien. Voilà, belle là tu donc kitoko et puis Nina va belle chevelure en fait. Merci beaucoup. Moi notre chaîne plante Olga Kabelo. On a été Olga Kabelo T. On a été Julia Kiss. OK. Julia Kiss ma petite, il y a ma perruque, on a ma perruque. On a neti lobby na cha ba maboko hein, na cha perruque ya maboko. Pas Julia Kiss, c'est Julia Kiss ma petite que j'aime bien. Bisous. Oza Julia Kiss. Salut kitoko. Merci beaucoup. Julia Kiss Bissalouik. Bissalouik. Voilà, c'était pour amuser la galerie. Mais tant qu'il y a ma bête de temps que mon pandi sango, un refanda qui otali penza, nungu oyo et yakina no pas polémique autour de qui va exister entre Sila Bissau Luna Bellevue qu'on dit, mais et Mathieu pasteur de la foi nzamba simi monté malaye pour que ça un message de paix. Personnellement, un retour qui bongo de toi-même étant que chrétienne, au minobelani qui m'a pendant foizala. Il fallait qu'il passe pendant ça la bonne. Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que pour nayo minobelani? Bon, on a encore le bâti que c'est un moment opportun parce que décision y est mort yabi nanzambe na yendenge ajija ki bon ya rosola ngo bongo. Pour ma munyo sur pasteur basala likamasala na ba pasteur ya faute. Ndi basala likabuka bon. Ma pasteur was un vrai pasteur. Atuna na nzambe décision nzambe. Avant aya etando ko ebisa biso mambo ne se lekaki c'est que pasteur de la foi qui tient ensemble là pasteur de la foi qui tempé ya ko exaucer message et outil pas en kolo ekiti pas na yep pas robet a ko ebisa biso pour bato belé wana bazaki bato belé ata bato musu babima ekite comme na suka mais bato bazaki wana penza ba ko yoka maningisa nini oyo papa alingaki aloba papa mo ka ebile pourquoi sala ki yango atali ke bandeko na ye baleki na ye ba collègue na ye musalo ba osala bazo fingisa musala na bango en fait musalo ba maman bomengo ba monela pasi musalo ba maman boli ba monela pasi mais lelo yo ba maman linga ba maman chako que son nom repose en paix mais lelo musalo ngo komaka lelo ko finga lobi ko finga lelo ko finga to ebite ba wela kanini ti papa a bisi biso ke akene pa maman sila asona maman sila sili si wana ke pa maman Bellevue asona maman Bellevue ke lolo soki likambo ye yango ngo mo so na vanda mitu na likambo yo biso to perdre Angelica Madelena barezi bazanga de fou da motamo mbo Angelica comme ko clashenga que son nom repose en paix notre madame Angelica mais to clasha nanga na téléphone na YouTube te o compagnie il y a na YouTube ngana clasher na YouTube te ngana clasher ka na téléphone. To simba na penza biloko ma bito ma belle penza télémaki. Mais un moment c'est là non. Chacun fait sa vie, il y a aussi analyse na yenga pendant ça marabnanga comme hôtel ko ta kumisa na analyse, tena ko ta comme mannequin na boutique baluaka ce que défilé ce que ni na comme na ngote na mannequin. Bano lo babo, na ebite ce que mannequin na ça la o sikani. Mais mukolo ba ebisa biso. Angelica Madelena kufi atiki biso la pasi ya kobota yo za ki wana bi mobilisation ni to sala to kita mama mweza su wana te to ye tellement so na kabamba to kiti na komina kisasa to kena hôpital ngo to vandi balongoli wana bakene mama ye moto ke famille ya Angelica bazaki kuna boule te ke photo exposé comme on bazaki na idée na tete longola na mama to kito solina famille ko famille mama za bato batanga obi passion to yoka. Non, ça live, ba kota ba lela na kokate. Po ani nazaki moko kati na biso. Oh lelo bandeko na biso maboke ba osala. Ba otala lelo ma lobby ezali. To ota na biso lelo to mona lelo ezaki toko, to fingana, to seka mais lobby ezali. To bandaka na passé, to na
présent to bana na passé hein passé na biso to na présent poto ke wa futur to ke na futur futur na biso to ebite nzambe na ebite to ebite so futur ba millionnaire et ozala sombre to ebite so futur ya ba pauvre comme éclairage to ebite bato bazaki na ngote ba rozo omoni ke nzambe za nzambe yango pasteur de la foi tant ozui likanisi ya kovanisa bande kone il fallait vandisa bango penza na limemia fallait lukana no bango pona ngai avi na ngai opinion na ngai ça m'engage que moi fallait pasteur de la foi alukana no bango mi balé aye na bango vandisi bango na ndaku ne musala nzambe baloba musala nzambe za ka puissant egangaka OK abengi mama sila na besoin na yo mama Belfine na besoin na yo aye na bango na ndaku vandisi bango lokwa papa vandisa kabana. On comprend une barésie. Avant de se rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit les gens déranger bidon. Et là, on dit les gens déranger succès na bidon. Donc, nous avons contre des gens qui nous comme tu n'as rien. Tu n'as pas contre des gens qui ont vie nanga. OK. Tu n'as pas contre des gens. Pour que nous luka déjà mutu na mutu ndenge na. Ah OK. Moi, il faut faire du sabat. Le quoi moi, il assemble la papa de la foi. Vous comprenez? Assemble la kuna si l'assemble la kuna te. Mais ba respectera papa de la foi azam mosala nzambe. Exact. Lokola si l'assemble la papa Atoms. Ayebi ke wana mosala nzambe azaka lokwa papa Atoms, azaka lokwa papa Sony, azaka lokwa papa Mutombo. Vous comprenez? Aye abengi obalinga ba yeba pete. Mutu babenga sukoli mai na sayi nini? Aba okuta na basayi nini? Bovanda. Bino mbale qu'est-ce qu'il y a? On montre que bino mi balé ba oluka trouble na réseaux sociaux. On montre que ba fan na bino bona bo. Ba ngaba sopa mitema lo wa ana. Ba ngaba sopa mitema lo wa ana ba rezi. Lokola ana. Ba linga ki ba sopa mitema na bango lokola ana. Ba sopi mitema na bango ba yebisi papa. O ngoyo ka ba vérité musu ba ngaba ba ngaba loba. E belé ba comédie ba ngaba la victime. Maman est dans la belle vie. Et ça quand mingi kaka alobaki, asalaki, azongisaki. Est-ce que ça va fan to communauté to zape ba comédie. Ba fan était, bimisa ba fan na makambo yo. Bimisa ba fan na makambo yo. Bazo fingisa bato, bazo fingisa ba comédien. Bimisa na ba fan to koma esika yango. To koma papa masasi. To koma esika. Ba fan était entre eux, entre le comédien, bana ba ningisa fait ba bongisa. Bana makambo fo baloba on aloba ki na émission to Diego Mbenga na Congo Liziba ba comédie bazana ningisa ya koleka na kill dame bana ningisa ya confession bazana makambo il faut baloba liboso ya mosala nzambe lokola ba accepter papa de la foi lokola mosali ya bango ya maboke baleka baloba mutaleka sopa motema na ye po babongisa mitema na bango ezampi mitema zampi soko landeli bien mama sila na belle vie ezaka balobaki basalaki bazongisaki yoko tomoni kako tunazongisaki mambo ebanda ndeni belle vie yindaki mama matanga mo bakendaki o belle vie betaka sila kara ya papa kwedi aloba ni alors ça se semble être une hypocrisie et là on est tindaga lo babongo balobi vous comprenez balobi bazongisi basali kuta bela yo bitri linga koko tuta ya chako ba on appelle ba comédien ba comédien ba tuna commérage et puis commérage et bien on dit ba tuna commérage ba tuna sangon tobo ba tuna monoko ba tuna lombo ba tuna maboko na bango ya milai ba bi que soto lobi na Belleville dans un restaurant Belleville za maboko pété on ça nini on peut azo fufu na fumbo atie biso mo quiz ba tie mo na pipi la kubweta ba tie na matungulu to ça nini to kolia je rappelle na jupe moi quelque chose moi $20 moi $10 futa taxi ya mutu nyonso na mokila la ndaka kote ma echola yo moni ke mbele ba comédien ba sima Belleville ba bi ke Belleville on peut ça bon 10 francs ce qui ba fini ngana okaki kamoro lute ko leka ba koba tagaga ko na commentaire ba beti d'accord ta comment ko luka a fundaki tendresse subasima bimaki da financer ki mukeza ki mabela o comprendre pour nini asala ki yango ayebi ke muto azananga ye kuna fingi muto azananga muto azana suna bozu mingi te ngana sa nini na financer o moni yomba to bele ba ya la simabela papa de la foi fukami bafukamela nzambe bafukamela bato mokilité pourquoi il a fait ça ofukamela Belleville na sila afukamela bien leli pona mawa zomona liwa leli nzambe bayoke pasi vraiment est-ce que mamba lobi bayoke mbaba yoka ka pasteur alobi mamba liwa alobi penza mamba liwa mamba epesa apasi
alobi ke mambo epesaka mpasi lelo oyo soki moko na bango atiki biso tokozala na kimia na réseaux sociaux oyo bato lolombo bato maboki ya lolombo est-ce que bokozala na kimia bayebi ke batuka motema belvi mpo belvi ayina sila bayebi ke koto batuka motema sila mpo sila ayina belvi bango bakozala na kimia ti bovandi boyokeli mosala nzambe te mosala nzambe afukami aleli bino boyoki te bolakisi biso ke boa danger tomonaki le même jour mam apostaki ndeko na ebela bakuki mpe batie na se te nous voulons la paix kote kuna mpe bamida baese batie mpe balobi te totika makambo oyo mida kuta asenga papa elombe le même lundi wana le même dimanche na poko asenga papa elombe pardon abiso na nofingo bayaki milimo mabe kotele ngai ocomprendre babiloko wana nyonso asalaki ompoa nini asaki opwani babuma moto mais lokola bango na bango bato lolombo bato makambo ampi olala ya olala ete na butu non là te non yoko bien OK faut kanga penza bima mo so vraiment très bien bato lolombo bato motema ampi bakoki likambo ngote bakoki réconciliation te bakoki pété OK omoni bato balingaka pété baza bato butu bato misala mabe bapumbora Bandoki. Bato balingaka pété, yaya muto alingi kimia te. Parce que nzamba zamba ordre, nzamba désordre te, nzamba kimia, nzamba zaradu. Nzamba za makele l'état. Surtout côté bato bazaka lokola roulage azo katisa bana classe. C'est que ma bezali na kati wana. Bandoki bazana kati, omona ki balingi pété. Ningini babusana nzamba fuka malele avec kimia, bino boboyi kimia. Vraiment. D'un côté la réaction à Bijou la reine boye, na habité baba qui juste après église directement ya Bijou abimi abimi toyebi ba film sonde ba ya théâtre quand on a 28 ans de carrière bon. D'ailleurs tu l'as vu soir on a habité pour na yo tailleur au taliango miyo kinde. Salinga esengote, salinga pe pasteur na seki kaka. Oh, c'est qui? Ah ben c'est qui? Grande actrice loko à Bijou la reine 28 ans de carrière. Grande actrice loko à Bijou la reine, bo tagelenga chaîne à Bijou la reine. Bon tagué chaîne à Bijou la reine. La chaîne YouTube Natal la maman. Ba tagué prompté. To yeba chaîne à Bijou la reine. Et ça Bijou la reine Channel TV. Ba tagué ngo. Voilà. Bon tagué lenga chaîne à Bijou la reine to yeba revenir na ye. Po to calculer ya Bijou la reine. Mbonga zwaka. Ah ça la ba film na maman présidente. To komona. Et ça prompté ba tagué lenga chaîne. Donc ba tagué lenga chaîne ba tagué lenga ba nombre de vie. Mais c'est honteux. OK. C'est honteux de voir Yaya comme ya Bijou la reine. À l'occasion de quoi? Bowela nini na silango bowela ni bowela mobali botambola bolia bovanda boseka oh lelo comme libino boy pourquoi sonaka en plus OK ko sala barezi lelo yoko ya nanda kunanga oya nanda kunanga vando pelisi lampe o bando finga mutu na katsa nanda kunanga ngam na autorisé c'est moi qui ai autorisé que tu fasses quelque chose dans ma maison dans ma toit c'est moi et c'est loko ya Bijou sali na katsia ya ekuki ya belle vie. Babé Michel qui na restaurant te. Babé za na restaurant. OK. Za na restaurant. Petit quand ça ça que na restaurant no yebi ba kwenyo so kinza voete. Iza kinza voete yebi ndako bien. Tu ça tout sembla. Da kina pekala. Na bisayo. Beti likambo bongo. Tamo kon ça va kuna. Voilà. Likambo bongo penza. Oye penza na etando. Ola type rouge, o type suka blonde, o type matalatala na elongi. Ma beta yebinde ba fiebele ba ya libumu na makososo. Bongo so yaya. Alobi na sila. Biso toyebi ka lobi na sila. Et ça problème te au sali 28 ans de carrière. La carrière on sali combien de films? Ah ça pas trophée. Combien de trophées? Ah ba trophée de bela. Combien de trophées pe ozala na bata théâtre? Azwa mwana mboka. Ah? Azwa mwana mboka. Bata gelenga pardon. Nazanga za sona minga oloba te. Bata gelenga biloko ya Bijou la reine sala. Ya Bijou la reine avait 28 ans de carrière na et pas à Mangbaou. Maître Paille. Maître Paille Mangbaou paix à son âme. Bozaka binonya sokuna na ba ya ba Gabi ba ya bakata ba Zena Gabriel. Mais pourquoi okoki ko se rabaisser na seboye pour ani? Et bakata sali marambo te. Pourquoi be bakata ba osala te? Pourquoi ba Karine pas la? Oui, que Bijou la reine a bloquanga. Émission na sala na Ivipan. On aime ça que Bijou. Bandara oui. On dirait yebaka déjà que babé ya. Tala lelo. O terra ya na macha mumenu. Na macha mumenu yo za muluba za na se muninga mo cité. Muluba za ka likolo yo oye biso te bomba ngota sala ngota na nenga kus. Ko yo tele biso te ngana ngamba be vino. Yo ba di carrière liboso lelo yo pesa nga raison. Na pesa ka conseil ya Bijou la reine na bloquer na samba te na bloquer.
Oh, il y a bloqué pour bloquer. Ça les piao. Au bloqué épée. Oh, Tania. Au bon a bloqué bichou t'es pas allé. Oh. Il y a bloqué quand qui bloqué était. Il pas bloqué. Pour bloquer. Oh non, ils ont appelé pour ça t'as bloqué, il faut bloquer. Barezi. Tu bloquer. Dans son vivre na pema ya Nzambe. Bloqué, ouais. Moninga itayi na vivre na pema ya Nzambe ya moto mokilité. Tata na ngaza na sa mabela ko fa depuis 2011. Maman na ngazo vivre. Donc na lingaka te muta matela nga songa liputa te. Et puis fille le quoi yo abima pe makila le quoi yo. Ata fite ya va na pema Nzambe. Moto na mokila ko dépasser o te. Na ko lele pa mokilité. Na saka mbela mo bela ndo linge mingi. A deviaja nga nyoko la ngai. Wow. Ah nyoko na ndo linge tellement. Ah non. Asa siko ba série wana taka bo mwana azaka longo ko héritier. Oh. Le quoi papouche. Azaka longo mama nena ndo linga mbala ngana. Pa biso ba betanga ba tinanga na ba internat. Tiko na ye. Oh. Mais anyoko la nga même ko na zo décision. Otika ye. Na tika pété. Na mo mone chimoka. O bossa ina okay. Pété. Nda yiba mo seka. Yiba nga mo seka, yiba nga mo mwana. Mais na bossa na pété. Dans la vie il faut aller bosso. Côté asimate, sans doute tu première pas. Au bandit deuxième pas, troisième pas. Rozo na simandengeni. Na bisa. Rozo na simate kende liboso. Il bijou la reine a eu bête la biso ningisa que ça la 28 ans de carrière, na 28 ans de carrière, il bijou la reine et il a fait quoi? Azaka mosquito quoi ya bijou. Te to cheki to côté. To cheki to côté. So ta na compresseur, ba ningo ba tamo mituka koleke bazana, maboke na bango. On comprend? Il a fait ça. Bah bien après c'est Fatou miracle la raison. So ka tamola na ba compresseur, mais lelo za mungamba belvité. Pour ay auto na compresseur belvité au télé na TV. OK. Vous comprenez? Ay auto na compresseur no bi ke bijou la reine tamo na compresseur. Ay auto na compresseur belvité kandi au télé na télévision. Ba 200 ba 100. Ah ka ba mbongo belvité kandi au télé na TV. Ko se rabaisser ta comme mungamba. Tous les lots sur ta muninga. Mais est-ce que na tout wana belvité za mungamba muto? OK. Asa mungamba muto te. Yoko belvé ya nga za mongamba ya kingani pour ça na succès pour ça qui tourne bango non elle a pas fait ça a gardé ka game na yebe que lelo so na travailler bien nzamba opambola lelo nzamba pambola ye aza lelo ndenge ni muto uti ni kolo o bamba ni tina c pour ko etele biso que ça la 28 ans de carrière ata sonité ata pité oza muluba ndeni nyo oh baluba basa te muluba foza mapekeza carrière oza ka boy le quoi mannequin au tambour ko robot oh ça mboye ba kitote oh ba kitsopa benele ko yate mais razo taga bi to pesi Fatou miracle la raison to pesi ah tika ya Fatou afana kimia pesa pesha nga raison nini bon so bazaka kirimo ko ba Fatou miracle ba sila ba domaze o ele kakati na bango monde ba yebi to pesa raison za na te o ele kakati na bango nyoso bango monde ba yebi OK pa bazaka kiria ya zaka ne kiri wana te zaka pa mangbaou OK ya zaka ne kiri wana te Fatou miracle pesa raison nini yeba tamo na Fatou yeba lia ba mela on les là on peut ça Fatou miracle la raison yeba tamo na ici oh ici na si la basala on a eu oh domaze si la Fatou miracle basala on a nani à côté ça batu bazala on a besoin côté mambote so Fatou miracle yele biso na etando hein ayeko loba ke onde na zaboye nani si la blessanga yi botama si la ah to ko na banalise to ba non mam so blessa muninga makasi o sali mabe te muninga leli mo si non talobi na ngote to yokite non on dirait ba yiwa kotsa batu po ba bimisaka batu mabe net si la ila za mabe na ata ba misi si la mabe on moni ke grandeur et sa force si la na grandeur na force yo moni ke yango mabango nyoso bazala tourbillon tourbillon à le point final pays oui bisa muninga ke libumu vimba makolomikie ya libumu wana est-ce que ezaki malade OK ezaki malade nzamba sala ngolu ba kena fundi si ba opéra muninga lelo aza bien siko po ani ko finga oyebi ke ezaka malade ye moko ayebi ke muninga zaka mso azaka ko souffrir na likamo osongolo pakala po ni ba respecter mibali na bango ndakuté OK ozaka célibataire ozaka même chose okomi marié ozaka même chose même personne siko ozana bana ozaka même personne siko okoma nani o mata lola po o changer pour respecter ta mibali na bino ndako bo respecter bango bino bato bozala ba mibali na bandako surtout bato bozala ba réseaux sociaux bo pesa mibali na bino ta ba respect ata ba valeur et ko aider bino pardon mais son autre to balite ngako na bali non te mais na yo ça n'importe quoi na YouTube te
nakoyo bina n'importe comment te nakoyo danser ndenge nyonso te nakoyo loba bêtise na réseaux sociaux te parce que nayebi ke nazana tout moko molonga no mo bozaka na belle famille peut-être ba nazana quelqu'un ozotala biso kutu na YouTube ezaka soki mobali moko ayozwa yo déjà ameme na belle famille misusu eya ba comment boya déjà combien bandi déjà donc nga pela zaka douce mais ça la monika bo leki da limite to kati singa kati na singa o musique mona yolo na misi mo alota kati ka singa zo ka fia YouTube ngo ozo peta on a petit samba que je sali samba leta mignon j'aime ça abinanga yo penza o comment vraiment le quoi bata YouTube o comment penza chroniqueuse o saka bongo te tu étais doux calme o comment bendene. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont été na doux et tout comme ça. Même bato moké ba qui biso ke bango ba leki, bango baza au sommet. Tu as des abongoté. C'est pas le cas. OK. Il y a bijou la reine on vendre au finga au critiquer moninga na lelo ki lelo penza. Ouais, tozo ngama ki lelo. Il y a bijou la reine ba telemisi na mams. C'est comme mon bala pona. Mon bala pona te. Il y a bijou la reine, batie mams batie bijou la reine. Lati bombali. Lati ba bimi penza la miso batu. Ba bi waouh. Kabelo. Ça kabelo ba beni noani eza pompe. Na kabelo na maquillage ba ombale ba se maquiller ba telemi bijou la reine mo se kitoko si la mo se kitoko. Ba ombale ba lata kabio ba lati kitoko ba temi na nzela. Ma muso to sala ngona sona batu te. Ba fanda pe sa réponse na ba commentaire. Maman surtout à la télévision tu es quand étendre pour toi bah koloba mambo eza nonsense nyonso bazo sala po ba sepelisa belle vie nyonso bazo sala lelo nani ya na biso ya comment nani ya bijou la reine bazo sala nyonso po ba sepelisa belle vie so abo sepelisa belle vie ma belle vie ba tumtatindi ete quand même ka c'était ko tinda ngelo te mais ngana sala loko ya ba sepelaka ya ba sepela ba loba bien na bango na télévision mais ba lela ki kuna na église tanya ngona ma ya miso na ndeni kasi ko lela musuza na ka o sepeli sino ka miso ko lela musuza na ko sepeli si miso o sepeli si bato esina po soki ba lela ki ya solo mabela ba pesa ke mbote pa ya luleti libanda na elle ça répondait que pourquoi pas na sila o moni siko boleli mobimi libanda bosali autre chose Zaba Sungabino. Ya selema sasa bien ko simba te communauté ya sila bazo finga batu. Neti ba ya sele ba masazi. Est-ce que ça mtolo ba mbo zoloba? Bango penza baza bato chakimia. Ba sele baza bato teke ba le kabasa na carrière nyonso papa na biso azanango. Akoyo le kate pa lo ba ke communauté moko zo finga communauté mususu. Qui a dit? Ah bien zo fingi c'est fingi lobe. Est-ce que banda sila baba ni ko finga? Ah bien fingi lobe bon ngayo ba ko sanga ni. Si ba ko lona blamba. Ba finga ki papa lobe papa lombe. Alors ko zo charge bana na été. Et puis ça va fanatique na fanatique azana. Pour gérer fanatique ndeni. Est-ce qu'il fallait gérer ba warrior? Ba fanatique musuku na concert tout monde na ba maquillage ba bamba ba sapato. Libanga. Ata ne fan. Et là, ça a un côté belle vie. Elle est simple. Et c'est là côté belle vie. Ya solo. Ça peut être côté belle vie. Tu m'as pas la communauté belle vie, faut pas fan dans la communauté. Et le belle elle a qui sont déjà côté Azali. Et ça simple comme bonjour. Le truc qui va boycotter si na groupe Simba. Ba suspendre. Le papa lomba suspendre si là. A bosani que hier balinga ba ibele si là. Na groupe Salongo. Alela bi bozonyo so si là té. Bozwa nyonso mesila te bozwa nyonso botikela ngai ici là lelo sila comme mwana muteke mwana na ya muteke mwana na ye liboso ya yambo botika ye bozwa nyonso mais lelo yo sila comme mabe mais ce que bato babe il faut qu'il y a boycotter ta bon balé pour bon balé bossa des autres bon balé bana na e belle vie pas à moi papa lombe mais boycotter moi la moko atiki mususu allez-y comprendre yo mona ke mafia za la YouTube na monde ya maboke oiza mafia oh papa ça les a mafia papa ça les qui beau parenté on a baba c'est moi papa ça bon injustice c'est côté pour papa faut kabola normal pour yo muto boti bana papa la biso aboti ngai vie les blancs que son âme repose en paix aboti biso parce que moi on a le bisagon fana ngate Vasco de Gama na solliciter nga za kamta binemi nga no kanisa binemi papa nga kanisa batu nyoso binemi oh na kanisa papa so binemi na kanisa mama so binemi nga kamta binemi OK. Agresa gofo na ngene papa so o to ke classe mais o mo ko ba no yo pasa benganga avant si gofo na nga amina beso yo ka o ele kate senga pardon OK elo papa so bisanga ka na banda olela
nga aza besoin papa so ayoka ngai papa di alinga beta kuta simbi ceinture papa so ki potale aningisi da ceinture afiakula nga na leli na moi été oseka na li ya limbisanga obikiti mais si je grand frère excuse-moi je suis désolé. OK. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi ça la kango? Parce que ça papa biso. Avec biso to abana yi. Voilà. Arotika moi mususu te na mbeba moi mususu a gagné te. Biso bo abana oza liboso sa mi balé. Senga mninga pardon, ya limbisa leki na yo, boso ngande bozaki. C'est la famille. Oh papa linga ka sala yango wana. Oza yaya, oza leki na yo. Boza bato papa moko so bo sala bo fingisa kombo na ngai e soni na ngai tele ba ba mo finga nga pola makambo na bino tele ba ba mo traiter de tout sauf derrière bo c'est limbisa bo limbisana wa senga bo limbisite bo limbisana boza papa moko na musala bo limbisana bo yoka na mawa bozo ngane bozaki esili na peso o sala boye ne o sali boye papa kitoko te vraiment kitoko te Tania faut que on asila na Belvi basala la vidéo ensemble baloba ba ko sala baza puissant na minute yo kombo la bango bande otanga mesila te so basali kamo ba lobby mais leader d'opinion pas le ba pas te batira ba fan ba bunda na sina pour battre le baba affiche déjà un film à Belleville zo ya ba moni aussi la za qu'on a joué peu principal je suis pas posté kuna vous aurez le plaisir hein dehors le comme ça tu la biso de me voir dans la chaîne de ma sœur Belleville Candy et ya boire jouer Dina Senga bolimbisi peut-être est-ce Dina Senga nani ici bolimbisi bon ya boire jouer la chaîne wana parce que nani Dina manque respect est-ce que Dina Senga bolimbisi pas zonga wana hypocrisie oh tu as vu ce parler va jouer bonne chance c'est bien bon on est au lingi bah bon ça casting ya Taliban dans Hollywood ça pour me dire que c'est bien OK va jouer penza et Matia bango et bijou la reine zonga yo respecté par mais comment te prendre bati ya bijou bazo chaki na ba film mais peut-être très rare ba tshana ba film ndeni yo sa da mungamba ba tshana ba film ndeni ba pe ko to ya Teresa côté la sila mais tout monde a non so ya no kuna na film kaya na za opesa makambo ti faut pas opesa pe makambo ozo makambo ti mais bijou jouera bien opesa makambo wapi a jouera bien le kaba flore opesa ka téléphone nga ça na ko t'enchaîner na bijou pesa nga téléphone faut pas zoe pas belle faut asa makambo ezo mona nati vraiment comment chaîne ezani bijou Chanel. Merci. Bijou la Chanel. Bijou sur la Chanel TV. Bijou Chanel. Alors, abonné belé. Bijou la Reine TV yango. Je crois que tu as wana. Allez, yango te. Bijou Chanel. Like ça. Bijou la Reine te yango te. Chanel. Ezaka bato ba fingi. Like ça. Kota na. Post Belleville azoye na chaîne. Et ça qu'il faut personne non makambo na ye moko na chaîne na ye moko apesi makambo na makambo azo sala ne o moni ke ba ozoye Belleville a chaîne na chaîne so Belleville a chaîne na chaîne apesi makambo ne qui makambo eto renya wat ebimi na pasi non c'est là la Chanel TV la Chanel Bijou TV hey Nzambe yoka complication faut tu n'auras Bijou la Reine TV OK na besoin la Chanel. Eh. Mamboza ba comédien oyo. Pardon. So zo bimate batagelenga ngo. Batagelenga. Bijou la Chanel on peut nazo mo ngo. Et puis mana passe nga mona ngo mo bimelinga mo sali mo wifi mo divi. Ma faut taper la balien oya Bijou atinda ya émission. Voilà. Et comme il va pas. Mais ça moi bien. OK tu as lien. Barezi. En photo mon chaîne Yaya non. Tout le monde est avancement hein. Normalement. Photo mon appelle avancement chaîne Yaya là qui ça. Yaya tournaka. Avec ça avancement chaîne Yaya. Voilà, infidélité dans les mariages. Yaya pas ça la production ma film na chaîne. Yaya pas ça là na penza, peut la penza. La Reine Chanel, voilà, c'est ça. Oh, vous c'est c'est là. Chaîne maman. Ici tu peux te faire un film. Pourquoi tu fais dans la chaîne bon. Oh film. Auto monter affiche ça va Gingo me va jouer. Épisode 4 48 vies. Épisode 3 37 combien de jours 13. Ah, on peut se hôtel bien té. T'as la casio tanga. Ya kapusa na koko santé. Voilà. Et il y a besoin m'abonner belé. Le basi koto banda. Yango la Reine Bijou. Banda to banda. Première nini 4e épisode infidélité
Dans le mariage, combien Il y a de combien de jours? 13 jours. Il y a 7 7 jours. jours. Combien de vies? 48 cas. 48 000 vies. Pour nous, on a 4 émissions. On a pas année. Combien de vies? 48 000 vies. Marie, je n'ai pas joué à qui? Combien de vies? Première épisode, 120 000 vies. Bon, tu as gagné la chaîne. Pour par exemple, tu as abonné belé, hein? 82 000 cas. Dans tu as abonné. Tu as 100 000 cas. Tu as abonné. Tu as la chaîne. Abonné à 2800 abonnés. Il y a des gens tellement suivi, hein? Mais il y a des félicitations pour le film au Sali Pendezui. Nous avons sungi au Penza et battre un record. Nous avons passé au Penza Ningisa. Il y a ça les Cameroun au Penza. Infidélité dans l'amour. Comment les vies? Mais ils ont bien aidé à nous jouer dans la film. Mais tu vas commencer à belle vie. À ça porte-parole. Tu vas quand même jouer la chaîne. Pour ma belle jouer c'est nanité ko et bijou. Et puis je finis ici là tu m'as colosso sur jouer c'est karaté. Ah non. Mais ici que tu musique y va jouer c'est. Pas jouer principal bâtir la fiche. Ah et bijou sambela ko sambela nzak. Et bijou pardon ya na sambela nzambe. So moni mo était là ya nani na bima. Oko mazama na bima. Ya Gabi na bima. Mais ya Gabi quand même tomber ya mais ça va. Oh ya Gabi qui n'a pas mon pono to ba ni pas ka juma ya Gabi ça va 5 quelques mille. Ah ya boni boyko. En tout cas. Et là on est la raison pesi makambozu makam parce qu'on a minute yo. Moi na minute pas finga sila. Atika do finga sila a poussi belle vie a poussi sila a koti na katikati na bango. Moi to na ba 4 jours c'est 48 vies. Si qu'on a 4 jours on a ça koti na katikati à s'imposer. Ah, Dina n'a pas joué pas belle vite. Tout que notre zone, Dina n'a la douce. Elle pas joué pas belle vite. Pour aller à ça la bloc comme on va ça la tête. C'est ça. Ami classe état d'esprit. Bah ça la bloc comme ça la tête pas ni. Maman Kalunga. Bah ça la route pas Naomi Barcelone, t'as pas Cardozo, t'as bah ça la route pas ni. Princesse Ilustar. Pour ni moi mon kilo quoi prince. T'as la et là que peut ça n'a pas si pas bijou. Moi mon kilo quoi Ida. Alors ça la film est cartonné. Moi, mon kilo quoi gasse le zolo. Joyeux anniversaire. Alors ça la film est ça nini et bête mon bani. À chaque émission pasteur de la foi moi 10 000 moi 20 000. Il y a bijou to salier nini. Pour y a bijou changer nos combo. La Chanel. Tu as changé nano. A changé non moi qui m'a envoyé pesama. A changé penza. C'est mon conseil yana au machin. Eh, machin mumeno. Naza ebi chiluba te. Machin mumeno. Yosa wa kwetu. Vuluka Chilolo. Majilolo. Oui, et puis je la reine ça fait honte. Mutozo finga Monique a force. Bozo finga yazo mata bozo finga point final. Elle qui m'a cassé, elle qui m'a cassé ces années. Et toi elle qui m'a cassé ces années. Très fort. Yo Monique point final azara ba 5 000, ba 5 000, ba 80 000. Ba point final za ba viana. Ba 100 000. Total. Kota. Oh, ya bon. Kota SB. Bon, ezali ka ba kota. Kota SB. SB kota penza. La bisa kota officiel. To bandi wapi? Wow, tu as écouté 8e épisode. Oh, aussi là, il y a 9 minutes 1300. 9 minutes 1300. Ouais, au 40e épisode. 8e. 8e. 7e. Il y a un jour. 97 000. Un jour. Oh, 3 jours. 176. 176, 122, 114, 121, merci. 131, 171. Merci, thank you. Oh my God. My God. C'est son mari. Souffleur. Merci. Hôtel no arrière na yo. Au bon c'est arrière. Si la coupe là papa, il y a bijou était là. Azala ki wana. Faut ba checker sur la film maintenant. Non ba check. A jouer na SB. Oui. A jouer mon côté. Bon c'est quoi les gars. Ça c'est un rôle là té. Fais pas passer ni. Ba bon kilo. Principal a jouer comme maman kambo. Côté ko ta kumisa no ba check pense. Ba check no ko te, ba check ya rare. Ba check no poboka na SB ba check principal. Pas c'est ni. Mais est-ce qu'il faut que maman tu nous soit soutenir star na yo bi kaza fort benga na film maintenant. Parce que belle benga acha ya bijou la reine poids na film na belle vie. To sengi cha bijou la reine poids. Pour ba 40 vies to mono ba 48 vies il y a 7 jours. Il y a 7 jours. Ça nous dépasse en fait. 48 vies on banana batali 7 jours.
comment je vais pas nous ça biloko mais à ton mon akabo ça va sunga piou a poussa na bon le po ani je va pousser été oh c'est la honte to ko même so na suka penza la pesa bakinya so naza conseil tebo pota na penza la pesate to ki kuna d'accord taliba le kufa na mama omoni koluka mayele maleka o vanda ki na o comme so ba força milai voici la hypocrisie tchakache ça problème en français beaucoup comprendre té bon besoin de celle que maman kende maman azali président aza penza ba bien kenda raison ah ça la commande photo ka mais ça libala déjà libala non so dans moi non libala ba jeune ça n'est pas même inané dès libala ba jeune kasiko même pas inané mais ma fada déjà sur 9 ans ba fada 9 ans boso mo si ya il peut fada 9 ans mobile bon kana ndaba bando pakati c'est amoni amoni penza makambo eza na oka mama somo yana biso songi to comme la suka merci comment ba ezo biva penza na biso si on a yoka ki ngaba benga tina téléphone mais eza pas si kara to soutenir ba artiste na biso c'est ça to soutenir bango baza bango te de fois mamuso ba ça on dirait baza na envoûtement mais nzamba sunga bango bobo manuka kuta zo tala mape joyeux anniversaire bobo manuka joyeux anniversaire mon frère ah ba ni na moko benaki amina ngatayi merci azado ata ba dollar na ebele amina na ke na poko aza tournage voilà to ke penza to kabola gâteau ensemble na ba artiste comédien le loto yin disaka na gâteau nga bobo lelo wa kati mbeli so ngo kata na kati oli boko et la somme kuna lelo voilà merci beaucoup Taï Dizamboka Neymar alors bah pas banani et puis le 24 juin au Rosala Ani Sadede toi Abi Sadede ici c'est Gaulois ici c'est Gaulois ici c'est Gaulois Olingo Finganga Zola Kindovika Ferregola Berado Prince de Zamunda ah ben on a tanga verse pourquoi na benga na troisième Berado ça ka pour vinga na yo oza tete na mona ba basulanga na vie mais abenga troisième na kasi 5e mais c'est Berado dans 5e là David Berado za ki wapi o okanisenga na troisième ya dada ngwa bana tozaki na ya na ngana linga mingi ya pembelo kitoko ya edo muzamba le toucha ya edo abia asenga ngai déjà ba combo mais quand mingi te c'est même pour chef concert bon tu sais pas passer sur vos uité dans ce matin fait rigola il y a l'aura tendance est-ce qu'on fait ça bah bien ça penza bon il y a le 23 le 24 concert oh il y a le 23 maman ça il y a l'aura tendance c'est pichou bon ça non planning précis et ça Maman Ouz, Marc Ouz. Boya toyoka, toyoka. Nazo comprendre le vangote, madembo kei wapi mbete bolingo bonga bato mibale na tikalinga imoko. Papa mama babotanga bakufa na comme skelete na lilite. Na ibo nazo kufa pona bolingo akumba dembo mame boya toyoka. Est-ce que na mosika nanga ko se retrouver? N'absence na yanga kozwa chance na lela butu yebi banze ba faire ya muta pesa na mission mo tema ne mo bimba bongo ya na ko ya makasi Berado va faire la tsanga chemise à Versace ah oui na coupa mukuse Berado na concert à stade on ta coupa moka ya mo ne VIP mutu ba yibinga VIP au poto zaka boina chomo ngasko ba yiba ngata téléphone à partir de ba ba environ na sengwe pa nyenga ngasko na linga nzembo zela nzembo za nini nzembo trésor candole nani apesanga babeki apesa chéri nanga ata babelisinga oseya ya potopoto nakoya monene te trésor candole ekabata ya love candole Voilà, merci beaucoup, Trésor Moukouna. Je te salue. Le pastoral, le Trésor Moukouna, le valable, pasteur Allah, pasteur tout, à part pasteur Mira. Allah, pasteur tout. À part le pasteur Nabiso. Ah, ok, c'est bien. Le valable, pastoral, le mot tout de moi. En passant, tout le monde peut y avoir Mike Alambaye, notre pasteur. Merci.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Tania. Merci c'était là, Tania Mabedi, nous avons essayé d'analyser. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à Francine Ekofo. Merci à Edouard Jokaboukou, 3 fois star. Merci à Léman Mabedi de Chiquito Chogo, clin d'œil spécial. Oscar Maritou, je te salue aussi. Et pourquoi pas penser aussi à Glodio Tete Ono, Tete la Kema Fumbe. Aïcha Okoko. Aïcha Okoko. Oh, le beau Tete la Kena Kanisi. Mon Tete la solo. Aïcha Okoko, je te salue. Ma grande sœur, Maman Leka Babakouk, Maman Leka Babakouk, qui est au Neymar, 10 Bakolinga, et Babakouk ne bazo Kaba. Bakaba za na pom tembo baza ba fano ba mona na penza. Ba fano. Au vrai fan les airs, soutenir pena bato ba moi le chochope et Rosani. Ba soutenir ça très bien. So li ba soutenir yo. Ouais, mais je suis à Bakouk, ba ebi. Donc je suis à Bakouk. Donc voilà, merci Nabino Badno Sobolinga Abisso, merci na Gaël Fundomena, merci na Shekina Vumbi Kitoko Pétail, merci la Bakouk. Et yo boki mingi koleka ngai. Après na moi battement calendrier. Na ba Chamba Godson na Samboka. Bazo no so batikela ngai aux anga concurrents Zala wana. Et je pense aussi à Star Braza mon ami, Madame Rokia de Paris. Merci. Rokia de Paris. Toi aussi c'est penza. Bye bye. Bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectives. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Yoza
Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme ya sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.